Babibo bima. Pour babibo longwa. Vous avez basi ya balaki. Bana. Vous avez bana biso. Et tout tika li baboti na bino makileza moko ata boboyi bokiti bomati. Ezanga ngana lobaka bien. Tata na bino elinga titungulung c'est moi. Elima ya famille. Na simbi famille mobimba na maboko. Fandako. Na lobi boye. Pourquoi babisi bino bolongwa? Boza bana biso na bike ya za ina mbonga somba mapango ebele ndako yo eza ndako ya Chibindi. Soko boyi Chibindi ko kufa lokola banyama. Parce que papa na bino akoti basi mususu abala bango te. Okelana na mbeto tata na bino yeba kite. Ozi problème. Na bana mususu moli ba yawo. Azolo ba kimongo, moi si muluba na ebite. Asoki wapi? Azasoki na bilima na ye ayo kufisa ye na ngai. Et ça pour la bien à bino. Eh mon fils. Mon fils, et ça pour la bien à yo. Pour la bien à bino nyo sona baba ba maman na bino. Papa, pardon. Papa, tu es qui ici? Bino ko loba. Osana papa, ona bodinga. Ya vous héritier na lobité. Yo zana. Te oyebinga. Pardon. Mais yo zana. Azande kona. Mais parents moko na zana ya. Comment les parents lourd? Mukola sa kufi. Parents lourd ça. Na fandi lokola zoba. Et après Vandaka. Maroka yona zo kufa kuna l'hôpital. Nazo mona bolo balika muna ete. Moto ya kabotika na banda. Merci papa. dans le but déjà oui, boyobinga. Mais pas lourd à ça. Moi je dis et ça réalité. Oya boyi akufa lokola nyama. Parce que jusqu'au preuve du contraire, ngane mnaza na bureau, ngane mnazo diriger biloko papa. Na kisango na Papa, kopesa nanu toyokana. Jusqu'au preuve du contraire. Papa, nakosenga yo la signature ya mbongo. Mais c'est moi qui signe. Ngane mnazo signer jusqu'au preuve du contraire. Ah bon? Alors nakosenga na ba papa ba tata Tenez la banque wa kangoku. ba papa na biso. Il faut boya na biloko na biso tia awa toyeba biloko tikali. En tant que moi na ya makuba kuba, oya zali jusqu'au preuve du contraire. Azana na signature na kosenga na biso nyonso tozala nanu na kimia et puis na koyebisa bapapa leki tata mwasi makambo ezala so ndenge boyokanisa te justice ezali papa azalaki moto azalaki mayele. Je crois qu'il y a un testament oyo papa tikaki. Je crois que malgré que avocat na ya kufi na ba circonstances oyo tozokokomi ekomi ezali. Mais vous avez un testament. Yazulema. Toi, yaya. je sais les un testament. Mais pas avec on a comprendre d'accord. Non, mais testament on a la personne qui a la raison dans la qu'il faut que notre qui s'arrête. Pour qu'il nous parle pendant que nous avons montré quoi oh soba oh na maintenir société entreprise empire ngam na maintenir la. Mais mais qui ça ça ngo. Yo la sango. Yazulema, victoire. Oh yaya. Wande. Na kwa mutama yela zala ki ba testament français quoi. Comme mana bik. Mara kwa testament bik. Testament français vous avez la poche et puis mara ba farde yo mis la poche et puis que koza so ba mukeya pasi ya jili. Oh signature na. Tant de papier ngo ta sibele. Yaya. Français parler et to yo kalelo akutanga. Yes, sakala. Ai moi papa makuba ngai moi papa makuba. So lobi lisusu na obanda na yo na loba obatikeli yo. Na ye kutwana ngore, twana ngore. Bona famille ya papa tikeli bino. Na linga makuba ko komien. Nazo traduire te. Atikeli bino bozwa ba pot de fleurs. Owana Le malu ve kola. Ona karo yo. Papa tikeli yo o. Atikeli yo oyo et puis atikeli yo na billet ya masuwa. Ndakutu na discuta ki na epo atikela yo ata billet avion abi. Pour na Caleb papa tikeli yo billet ya poto mais alobi boy si il a des difficultés aider sa femme et ses enfants. Est-ce que ce que vous remarquez bien à matanga junior mekai ko kende na compte na carte wana carte visa comme kozombo et puis ça qui est
et ma soute fallait na ça la tina ne ba kundia ngam tu na bimisi mbongo donc confiance déjà papa ça passe Amen. on a mukenge chai voilà donc je sais papa tikelio odero na nzumu na ngwa libanda Décodage. tsuki décodage Est-ce que tu peux lui laisser terminer? Tu peux lui laisser terminer son théâtre? Laissez-lui terminer son théâtre. Pour nani Juste ça, nabi sotenga. nayebi Sotenga boy azalaka nendoki ya solo te wana ezalaka mise en scène abi atikeli yoku toza na chance atikeli o camion moko boye eza na pan na bandulu boye camion oyo ebandaki koya boye aolakisa ngai esika na okende soya nakoexplike oyo akomi nyonso camion wana eza na nzela bandulu eza en panne donc baza mingimingi na problème ya bapine oyokana comme ça okende ozwango na koexplike o kote ezali bon nani nga na yebi place tobanda nao nadine kanisa na mai ya kipoto kote bientôt la dinda ata tolinga na liboso nada satan makasi me nzambe aleki mpo nde nga nazongi na ndako eza nzambe eza satan nzambe nde azongisinga na ndako mpona kota esu na mwasi na nadine olimbisinga nano te enoki kimia moko ndako na ya ndako na mwasi na ozobangana ntango ozoloba nafukama te ntango ozobangana Ah, Coxon, na simbola njo. Na opeso respect po balakinga. Naza batangi nga na kati ya basumuki lelo oyo ngai naza musuki nazoba mpona kokite ndenge olinga nga to koyebisa ozopesa ngaka na oyo simbola njo tokota. Nzambe na tuna ngani zela na yebisa. Wana nani munasali kono ko sala ngelo te na elo na omoni nyoso osala lelo. Ezo isangelo te. Zela sana yebisa omoni ndenge oyi. Chibwa yo papa lobi kozala ndeko na biso te alingaka ozala pembeni na Teresa po entre dukure na mukengesha moko na bango abala yo akotikele ya mwana mama Jean akomi na testament pona mama Jean papa atikeli eloko te problème na makasi abi ndenge obota milatre babanda ko soupçonner na libanais moko abanda je sais faire la bêtise. obeta mano pamba Abeta makila mabate na ripote na biso ba milai bazate bato ya mwindu bazate bazate ozomona tata wasi ya marokete afandi wa moni ndeka za pembe te Teresa za mwindu akozonga nde papa leki ye wana aza mwindu ye akozonga nde azalaka nani azalaka nga bajena nga te oyebi nga bon mpona koko mwana na ngai lokola aza koko ya liboso papa abina pesa ye lupangu moko na terrain ya diamant moko eza na kasai kuna mpona général dingi kopesa ye eloko te aza na makila na maboko kala mingi te CPI ekolokota ye awa mpona mama Lourdes elongia babebe pesa ye 4 mapango na 25% ya bozwi na ngai et puis solola na Placide Mbatika mukonzi ya Assez, Julien. Ça ne peut pas se faire comme ça. papa Les testaments ne se fait jamais comme ça, ne se lisent pas comme ça. zela na yebisa yo mukolo ko fa ofungola portail oyo akotisi mutuka eza jour à départ nanga pona yebisa o clair zela yebisa o vérité o nyonso ebomba ba mutema nanga ba aventure ne so sali mabeni so sali libanda ok osali nyonso oyo monaki malamu ozwi lelo nazo yebisa yo tia mato ina
biso mibale tellement tolingaki biso mibale temo azalaki te nazolobola alliance nazozongisela yo lelo koko okosa milimo nini pasi nyonso osalinga yo moko ozoreconnaître pasi oyo osalinga te comme ça pasi oyo osalinga ya kolala lokongo mobima nga moko donc mposa na ezalaka nga na bota te navanda na mobali na bakimia te eza diable te koko oyebaki oyebaki mpona nani ya koteleme nga nayebaki makambo oyo esanga soki bakubaku bazobela aza maladi na yo me ndenge nini ekomi yo cotson olingi osukisanga motema nzambe na nga nzambe ozosukisanga motema koko ozosukisanga motema ntina asuka te nga nasuki na nga nalingi lisusu libala te nayebi so nalingi libala te pasteur est-ce ndenge obenga boza na badge nao mikolo mpe naomona o te omoni toza na programme ya 50 jours ya prière ezobanda le 23 heures eza sur le Saint-Esprit. Il faut ozala wana parce que omoni bachrétien ebele lelo bakomi bachrétien charnel baza so bachrétien spirituel te donc du 23 jusqu'au 8 août donc eza programme ya 50 jours tokozala na mabondeli au fait mikolo ebele nazomona so na église te. Qu'est-ce qui se passe mon frère? Papa na ngai nde ozomona nga mwana ona baproblème ebele ezolekelanga voir même motu depuis so naomona yana te premièrement na église nasengo olimbisa ngai depuis patron na ngai maître Emma akufi nga non ti siko non na se ressaisir te parce que le jour où akufa wana moi nga nde namemaki pour dernière fois tozalaki na ye tant tozozonga juste na croisement 30 juin 24 to constater que mutuka moyo andolanda biso donc na comprenait te tant to constatango ebisi ngai Joël yo continue course maintenant on quitte quelque part à zone enveloppe après c'est un enveloppe mo na tseka on quelque part après c'est un enveloppe mo wana ebisi ngai bomba mo jalousement na ebe petit na honte na boaki on va wana lobi na on a bengi numéro ni l'équipe karaté et après na que la TV que ba bomaki ba beti sous masasi pasteur j'étais émotionné à niveau pas possible il est tout quoi assister à matanga na maître Emma oui parce que j'appelle l'information maître Emma avocat il y a papa Makuba oui il y a papa il y a frère Caleb avocat il y a papa Makuba on tout faire récemment ok ouais son avocat il y a bon match on est vraiment passé na mona kiango mais tu as dit qu'il y a pas ça qu'enveloppe parce qu'enveloppe on se côté ngo wapi on fait ça dans la famille no beli na kipa ki ngo tout pour pesa nga dossier beli na zoki on va na tsaki en place on a qu'on a beke na tongo na mozo ti lelo petit n'est pas kufa na kipa ngo pété na iba tate na osana noni pour ebisangelo malunga bon ok comme ils est loco on te ça kufi étant que homme de Dieu mais là on a enveloppe que je vois tout petit quand on il faut que tam so pesa mo membre mo ba famille ou bien na sala parce que les ba dossier mo ba bala mo tam so et on peut demander pour raisonner bon je vois que c'est expéditeur Monsieur Makuba adressé au procureur de la République. Donc c'est là. Je suis loué. Mais c'est ce que famille est basé Luka. Oh. Oui. Tant que vous matin, la frère Caleb a expliqué que papa tika kini moko, après ça qu'on n'est pas avocat là, dernier testament à ça qui pensa qui validé tout ça à ça que non écoute le ministère ici. Je crois que c'est ça. Parce que il y a testament à papa Makuba. Oui. My God. Oh là là. Tant que mon expéditeur monsieur Makuba n'a pas problème peu bazar non. Na kipe na ngati na boye po ko ta mona ebeke solution mo essayer trouver un jour. OK. Ngai sikoyo nazoki na ministère de justice. Donc nous kotika yango, iska faut ba adresser comme ça. Après nous écoute en Afrique Caleb. Frère, faut que la salle la pour ah oui que ça va bien. Hein? Et loko ne yango bomisi famille wana. Hein? Oza na ngulu.
sepele na ye ina bino na kati na esika. Mama. Na yebi ka moye ya. Le loba bosinga na yona boyoka. Mambo. Mambo ntera bantoro boke bonte. Toro. Mambo wokoro ndira mambo ko. Kere ya. Mama, loba bakoko baboyoka yo. Loba. Mninga nga mtu alakisinga naza masuku asuma naye girlfriend anga kufaki atiki biloko bana naye mutu makasi bazotosanga ata moke te yango na ye Julien wana na Debora obomelanga bango kaka bakufa papa naboyelakelanga de gauche à droite naaka na chemin moko ombasoni te bakufa kaka Mama, yango inde bosenga na yo. Mama. Makambo eza bosenga na yo. Epa na ngeze yo kopamba. Menengi na eba na yo boye mama. Yambo na sala yango. Na tuna olisumba mibale olingi solo bakufa. Bakufa papa. Na yo ki bakoko bakoloba na ngai ki bayiba na ndeko na yo. Ndeko noti kokufa siko ebo ite. Bongo. Likambo ndeko no akufeli. Ezo likambo biloko. Bana no pe bakocha moto makasi. Me bazai bana yo. Nengina tuna so. Bana ndeko bana ngati bana ndeko. Bayiba na yo mama. Bana ndeko no bayiba na. Ulingi so bakufa. Bakufa. Uwe bankoko boyoki bonkoro mwa mbesi bana ye. Ngoro bobo ntera bonko montera monkonzwa. Kuwe. Ye. Mama. Ndeni ndo akusamu sana ye. Oya bimi oyete. Eh papa, oye, oya mwasi, Debora. Mama na isa tu anga saka ba jete. Mundo ozala na sukolo lo moble. Ndo ozala nga na yebi ote, to yebi ote. To yebi ata mokete. Mundo ozala na expliquer la vérité lelo. To yebi ata yote. Mundo ozala na expliquer la vérité, Oza mwana ya camarade Coco. Ok, oza même pas na lien parental la biso. Je me connais sur terre na télé. Ok, pour la prête au fil de nos parents. envoyé à Thérésia pour prévenir nga to tika ba bien sinon ta mo laxa na za fourmi mo to kwa ngamba mo so kwa yo na boza fourmi na ngo engager ma pour ba petisi na petisi comment on dit ça on a kata mandalité maman yo amona kilomètre omona ya kobengai yo na to kasi bote omona ya kobengai moninga masa tokisi abona moi woko ba pekisi na pekisi to ko to bi mi bale ifara nguma ngumi ete omoni ye makara na nguma kinga omona linga tata mwasi yo ana kiti ai pa ngeni nuwe papa ya mobile bimite na baki mi bale Julien na de mama ndweni ndo akosamu sana ye sana kimia okay oatika inazotika kosamu sana bankoko bonga boyo papa na kini na lobi na obo mwa mama
Yo ko tamu ko ndako nanindo. Ngo be iboma. Te papa iko so iboma. Sarani. Sarani yango imakira nayo. Makambo mafuta makambo kosenga. Mama. Oyaki ababo meroba na te. Boyete. Yo nde obo. Ngai na kubusimba babote. Imakira nayo. Yo nde Sarani yango. Chubani yana. Dossier au babeta qui massage nandako classé sans suite. Mais tout ça c'est comme si Anna Moutoumou a derrière hier. Johnny, inspecteur, tu le sais très bien qu'il y a le général, mon grand frère. Chérie. Il m'abandonne. Dossier à banana, il m'abandonne. Dans ma salle coalition, il est na Julien, lui qui est mon grand frère, m'abandonne à salle coalition comme il y a un général. Donc il s'écroule au-dessus de la loi. Donc bon chérie, moi bako saliboma, jamais. Mais là maintenant je suis parce que saliboma, bandanga baby sabango. En tout cas, moi cette histoire. Maman Livazali. Maman Livazali. Comment on kanga bato ba bisala bana mike ba mineur. Cette histoire, nous avons mobilisé même à la base, il y a un grand patron en Angola. Il y a un Didi Kinouani, à Koye Bayango, il va s'investir. Il y a un mon vieux a dit Andi Poutou, Andi Business, Manda Chouva, Nakamfoufou, à quoi s'investir dans les Cambouilles. Papindala, les boss Papindala, mon pépé à Sikana, Nakamfoufou, parce que tout le monde m'a appelé. Il n'y a pas quoi s'investir. Juif noir, Corneille, Mousso, Balobi, Kaleb, Nakoti, Kayote. Bakocha, Bambo, Nabangwanje, Tokenango. Tina suka. Benga gaita mwana kasala na bananera yebisa ye awawa e indeli biso ba boto biso ndako boto biso nyonso. Comme lui c'est un diamantaire. Ko benga gaita ya bomte. Ko benga bangwa bomte mais maintenant moi je me Mami, je Papa Johnny atayo moko yaya. J'ai utilisé toutes mes forces. Nazar s'est retrouvé qu'à coincer. C'est comme si on corrompre ma juge. Mais ça c'est clair, c'est un bongo. Alors on doit corrompre, il faut corrompre. Yoka. Ça demande de l'argent. Mami Yoka. Il y a un rappel s'il te plaît. Yoka Johnny. Il y a un ami qui m'a donné un conseil. Funziweza. Funziweza, Singaï, tu as utilisé les médias. Tout mécanique pour utiliser les médias. Le rôle de la justice, va contourner Bisso. Funziweza, Singa Caleb, mon ami. Média est à 4e pouvoir. Le rôle va corrompre le côté justice. Tu as utilisé une émission, Yokako. La chaîne est belée, tout le monde est émission, belée, bimi, awa. Ils ont tenu la coucou na poisse. Les alliés, si les alliés, la facile, papa Molière, tout Kendi. Tu benga papa Molière, tu lobeli makamau. Tu bengi CNL, tu lobeli, tu bengi lingala facile, ba lobeli yango. Tu bengi yang coucou na poisse. Mais mon tapé sur les bêtis. À réfléchir bien. Pour papi Matalatala, à travers la presse, à solution. C'est comme si dans le Congo, pour me qu'il il faut qu'on associe à la presse. Mon toupet sous photo de collégier. Tu sali une émission, tu l'accès n'a le pas mon angande babo. Il vous a bangé l'hôtel, tu donc tout le bélango. Moi-même j'ai été aussi menacé dans la tout ça. J'ai appelé le pasteur, il arrive parce que malgré presse, photo bunda na bango siko il a des stratégies. Koto yo prière,
koto presse. Koto prière, koto presse. Talana Noubaketi, Baboumi Garçon, l'avocat de notre père. Même il faut ça l'attention. Avec les dossiers à ma fille aux Anango, il faut ça la très attention, Johnny. Ça la très... Je ne sais pas. Moi, je suis protégé. Je suis protégé. Je suis compte à Batunio, Sawana, Namuna, Nanzana, Naïdi, Bafi, on a mis. Te Moutarobeto Lissa, c'est dans mon Congo monété. 2 minutes, na poto, Bakata, qui est pote dans mon Congo. À Monaco, tout est. Allez, voilà les 2 minutes. Pour na makambuna yonga na okota mutina suka na osuki sango. Mais ça l'a quand même prudent, ça l'a prudent parce que ceux qui baboumi déjà aimant parce que azana ba dossier ayebi ba dossier, pourquoi pas passer Mbappé yo. Mais ba Dodo. Obi masto to jourwana. Kasi mwana papa kulat. Oya ngola oya sala ba importa ba cercueil. Et ça bureau. Ça m'a fait porte pour l'encote. Oui, jusqu'au commissaire Monine. Maman, t'es là. Voilà. Qui te fait ça? Qui va? Eh, je dis ça, c'est quoi la sorte? Non, faut respecter bureau quand même. Bon, vraiment, nous sommes ça. Oh, non, bureau. Mais ma zone, ça m'a organisé yo. Netiye, na Canada, na so beba bine. Pour attendre na camion na yo. Voilà. Je dis ça qui te ça. Ah, il y a mis ça mal. Il y en a plus refandé. La carrière na yo so il met ça pour la fou. Oh, des botoirs. J'ai eu surtout que la base, on a quand même pas la chipo. Aussi la nommé Mimi Kalo mba la chia. Yo ça sous ça né. Mimi Kalo ba ya ba le Mimi Kalo mwana ala mumbi na baso yebi. Eh tala, ta jide. Mon ça yebi si tout na jide. Ça ne va pas être pas bleu wana za mona na. Tu es ba futilité wana te. Biloko ba sentiment na onde ya wana bomona. Ozo discuter na mwana mamba mwasi. Maman, dis-moi, on est bien été, on va passer la réception. Voilà. So, il y a un bureau patron, il y a un ndenge sur le patron. Oh, il est nini. Il y a un zo balade, il y a encore 3 ans. Oza papa ya bana na yo, alors soyons sérieux. Toza bande kwa papa na yo. Nous sommes le père aussi. Donc, il faut respecter Bissou. Oyo kabiso ndeto yelima ba solola. Jules César, je suis le frère de ton père. C'est-à-dire, je suis aussi ton père. Parce que les bello papa no melande ya munga na mela ya. Eza oyo melate. Papa taza muke, azamu usaza mukie, azara papa na. Donc juste et là, biso toyeli atoye to bundate to bebanate mais toye to tia makam na mesa et nyonso ekende bien. Problème na biso c'est quoi? Et si ko fandi oza na qualité au fanda wana te. OK, ato c'est qui eza problème te parce que au milieu baté nzela ni Holanda. Jules César papa nous a su invité bisole to tikaliba papa na et nzelo ozulu kolanda ezalo ngora mutu aoluka simba liwa na maboko tout le bien de la famille papa na na famille na ye et le bien de ton père source nango bisoto yebi c'est pas toi et soit yebi sa binoté c'est bon mais c'est bien parce que yem tatika la ka likunzi toi na mwana moi simoko c'est Theresia mwana ya mibale ya mobali nga sukisi nga papa na biso akufela nga na maboko atikela nga maloba o même si ton père a bien noté et c'est que moi je vais te dire maintenant et aneti maloba nga suka na nina ebisayo et attention tu es devant la mort si tu oses encore d'avancer et c'est la catastrophe tout le bien que tu as c'est que tu as retenu comme si ils allaient ils allaient de mon côté parce que on a la famille on a des tout le monde a besoin de ça et le verset de la famille de ton père aussi nous avons besoin de ça là c'est les droit non c'est Dieu là non je dis oh les droit on a dit 25% pour la droit mais ndenge l'état le baba et bino bana boza 50%. Voilà. Et puis par maman la bino baza nango il va les avoir la droit mais pour notre famille c'est notre bien. OK. Donc on a dit ça est
C'est ça. Moi, au légal, on a parlé de l'école. C'est que au salato au Koutayo, na moisi, na bureau, tu fais rien, juste en embrassant la moisi na bureau. C'est yoka. C'est na côté na tipele tout na mitumbi. Banda matanga banene bo prometanga liwa. Boke les gars na nzela mulili. Tu vas mourir mon frère, tu vas mourir. Na ça ils sont au Koufa. Na ça ko ba nanga. C'est ça. Et ça il est. Oui, mais même pas pour utiliser le courant. Ah aussi, mais on est banane. Mais ça, on a vu nos ti, aux autres ça, il a noté les mains. Aux autres, on a vu. Kasi, il est dans l'ordinateur comme bête toi. Oui, mais kasi, total. Non, mon dieu. Bana ngai mbongo zaliwa oyebi ngai na yo nde toyokana kisile loba mbongo ezawa bon ntango azwaki gestion nakutaki sur table papa azali na banyongo nde nafuti banyongo nakutaki ado mojangi nyongo ya nini ya $20,000 Claude Mukwaka le convertisseur allait na 30,000 na Papi Seke alaki na 22,000 nde na futi banyongo wana yango moni par na yo na yo ne toza déjà ba futa bino na basoda yango nga comme na msa msuti na préféré nga na satisfaire na ba besoin na nga yo na kanisa yo aussi. Julien, toi tu blagues avec ta vie sans te savoir. Yo kanisa ngai Julien, o kanisa ngai. Bon un peu de cela na compte ya entreprise na kendaki ko négocier pour na signer contrat na placer Mbatika l'homme de fibre optique na lingaki na fibre optique wana biso comme ba actionnaire hein Julien. Oui. OK. Na lobby boy. Maso makuki. Kenda. Petit frère, Ogolia. Kenda si. Bon. Kenda. Ah, merci. Ah, flash au crédit. Tingi yaka. Yakao. Moto oya bimia yo oyebi ye. Ata soki mokete mo général. Nayebi ye ata te. Azali moninga na yo. Ata mokete mo général. Ndeko na yo. Ata soki moninga na ngai. Ata mabe ala moninga na yo mo général. Nalobi na mayele nyonso soki bambolombolo basilisi kolia oyebi nalakisa yo bisika tokendaki bisika melaka pokwa nyonso lobi etanela ete akomi monguna na biso yo nani afutaka yo nafutaka yo mabe te mo général soda futamaka mabe te ye amela ngai mbongo akosi mo général lokuta ntongo etanela ete oyoki ngai boye mo général soki ntongo etaneli ye ya nani ekotana te ya ngai mo général ekotana te boye solution ezali boni ntongo na etana te mo général na bokebi nyonso boye mo général oyo ezali opération turquoise boye oh kasi oyo nabengi yo ya te sopesina te en tout cas vraiment elo nabengi yo ya yango esi tina azwa wana eza na emballage ya vert yo ezwaki eza na bleu kasi naboyi te omoni oyo eza nakoka eloko moko metema tina na mwa nzoto biki osalela oyo tina salela lokwa na okende osala chat nosomba ya milai tina miki mpe mpona nga ça va surtout yo moto olinga baferme mingi te nabombelaki yo mpe germal moi germal oyo eza mpe kaka mpona mwasi te tata mokili bana na yo papa oti mosala ye olongoli sapato olongeli chaussette otie mwa makolo mwa mai ozwi germal opakoli mpo apasuka makolo te makolo eza solo te oyo esenga te
Yo comme câble mikolo zo kuna biso benganga ndako no. C'est le coup de la quand t'as dans les comment quand on a enseigné on a le response matin. Genre Mario tu as tapé en dessous na yo, sur la slip na yo. Aussi pour la oh camarade nanga asala ngo. Soki asokoli bilamba atino bushoma kwa tandela. Mwana mayele. Omoni le coup. Moi tu t'entends la basi. Ils ont pas mis billet comme c'est billet à quitter la bilamba biso. Mais soko soko bilamba na yo resa ki on a maya chiama. Musika batiti. Musika biloko juste mabe. Yango mona camarade na yo Haïti. C'est pas na bébé zakata na tasha na tinti. Nazuye. Et puis bilamba mingi surtout mingi on camarade na kota kiwana. Nenga sokola ba kusha mwana. Bana mingi mwana musuba courir comme passe n'existe pas ba repasser là-bas na comme difficile courir zate. Mais so asko ba kusha ne loko. Yeba mon tinti. Soit sali kaka les arabes, ngusu ce que continue et le qui infection. Mais avec germol, infection vous à la tête. C'est que faut la même la famille d'Indanda à ce qu'on va coucher à fesse. Bien. Faut dire. Non. C'est comme mini. Donc tu kufa kaboy. Ta pamba bo beti bo to kufa. So yo tika li papa. Pour un sina lembi. So tika ga zuba na toke na bango. O tika sko ani, ozoni nga tika a sko kwani. Même si ozoni tika a kwani. Alors on a tika ça va bien. Tika mo bien, mais qu'est-ce tika ngo, est-ce que c'est ça ni? Mais comment je peux laisser comme ça? Donatika le pas on a bolu pas. Le port est déjà bien mutu. Le port est encore sur ma part on souste. Papa, il faut qu'on s'en aille. Ah, papa. Qu'on s'en aille, Nani. Il faut aller, papa. Ah. Ça, c'est mon balokio. M'a envoûté au Calais. C'est plus toi? Balokio, Tony. Hein? Eh, ça me fait la bonne. Soit moi, yo, tika là-bas, d'accord, c'est pas un problème. Pas de marche, rien là-bas, la continue comme ça, on peut quitter. Soit yo, tika, qu'on soit bon, mais on a. Ok, ça va. Ça va comme ça? Non, ça va pas. Non, ça va pas. Vous allez partir. Nayo! Et toi? Oh. Vous allez rentrer, toi tu et les enfants, vous allez aller rester en Europe. Avec toi, Caleb. Moi, dès que cette histoire va finir, c'est comme ça que je viendrai. Jamais. Non, papa. Jamais. Hein? Jamais. Cassian a l'obité pour vous sauver d'abord. Bino pour voyager. C'est quoi, on a comme un veuve avant l'âge. Nayo pour Okendi. Maman, tu l'as au Tiko Sani. Ne balobi ke ba bomanga, pensez à la ranine. Oh, bah c'est pas méga, c'est déjà au boss de la rango. Il offre la mort. Hein? Tu me sais qu'elle est bon, comment on côté la poto? Pourquoi vous avez un monde ça n'a pas? Pourquoi? Pour un zoko ça. Pour un zoko ça. Écoute-moi. Toi, tu ne veux pas voir des richesses un jour dans ta vie. Qu'est-ce que moi je vais vous laisser? Si j'abandonne toutes ces histoires, moi je suis quand même l'enfant de sa première femme. Je ne peux pas tout abandonner comme ça, elle est rentrée en Europe. Tout c'est... Mamie, je n'abandonnerai pas, je me battrai jusqu'à la fin du coup. Chérie, pardon. C'est ça, ni Ponzima. Tout ce qui se passe dans ta famille, ce qui est Déborah. T'es sûr Déborah Koufi, papa, à Koufi, Déborah Koufi, Déborah Koufi. Caleb. Azan de Gonavate. Bakusilana. Prière na la dosala. Bakumo kufa pe na kana bango. Ba prière na ngai. Allah akbar. Caleb, ça vous ma. Tout ça aura sa fin quand même. C'est comme Abengani, Abengan Penayo na maman nayo, tu vois. Ta sœur Mélina est morte. Bon, disons, Mélina c'était vraiment pour moi une sœur. Elle avait de la considération pour moi. Elle est morte, c'est Julien. Papa est mort, c'est Julien. Et Déborah, sa sœur, est morte, c'est les conséquences qui commencent maintenant à les suivre. Et lui aussi aura une fin terrible. Moi, je crois. Cette histoire ne finira pas comme ça. Moi, je n'ai pas de problème contre toi. Tu as reconnu tes fautes. Oui, tu veux maintenant te rallier à moi. Ce n'est pas un problème. Tu veux utiliser la presse, c'est une bonne idée. Mais sois maintenant sérieux, sois conséquent. Parce que Julien, si on lui laisse faire les choses, il va tout détruire. Utilise tes amis.
utilise la presse. Allez-y, trouve Lingala Facile, trouve CNL, trouve Papa Molière, trouve Ndeko Eliezer. Faites des émissions, parlez de ça. Dites à ces gens-là que le testament que possède de Julien Ezali à Lukuta, comment testament Yemoga Yenango. Et ça à Lukuta, dites ça. Contacte la presse. Luka ma presse Nyonswan. Et moi je vais te soutenir. Tu me comprends? C'est ça, ne crée rien. Alors, écoute, téléma. Je fais ça la transfert, mon co. Il y a un ami, le PDG Moustapha Dramé, Kolo agence top 10. Azan agence en Angola, en Rwanda, en Chine, en Dubaï. Donc il y a un transfert, moi bien. Il y a autre chose à soutenir. Donc Azan agence, moi bien top 10. Alors, ah ouais, bien ça c'est ma fongoli. Azan boulevard du 30 juin. Nazo bengaye, asala nga transfert, moko toujours moko boyo va permettre de s'autorité. Oui, comme on a Moustapha Dramé. Kolo top 10, donc Angola va bien top 10, top 10. Alors, dans un Angola va soutenir. Joli moins quoi, le bien côté Kangate va soutenir. Ozola, ma pasteur Bena, teka na kikolo wana teka ba nini ba kabelu. Il parle bien soutenir là quelque chose. Ndeko na mususu nani camarade mususu na yebi wana Carlandona. Il parle bien soutenir là quelque chose. Il pas teka kana kikolo. Mais ce que je grosso qui colle wana lokola nani joli moi ku Myriam Kisanga équipe na joli na ba Sylvie na ba Bibi tout ba bazo soutenir nga bazo tinda quelque chose et so que y a une agence à top 10 wana et moi je te donne yo contacter presse solo là na bango ozokanga kutana pena le Irene Soraya hein kutana na ye bisaye kingana za quelque part na batami parce que via mon makambe so les kanaza un peu retranché so kutana Irene ye bisaye boyi tu as contact, il y a Nani, il y a Moutunango Nani, Alex Fumunsi. Abeng Alex Fumunsi, Nangola, il y a Salah Hotel, moi, Nani, il y a Alex Fumunsi, Nazana, moi, pas problème. Ce qui a côté de la Nana, Nefis Kata $10 000. Dit Alex Fumunsi. Donc, il reste à cause de solo la bien Alex Fumunsi. C'est un grand monsieur de l'Angola là-bas. Il sait que ce solo Alex Fumunsi a été de la Nata $10 000. De sorte que et permettre ngato me kosala to zala na moi fond moko boyi okinga c'est ça donc tu es mon frère donc photo sera lié to yo kede déjà ça là va contact nous sur wana je crois que ça ira adresse oyebi ko lukinga avec beaucoup de difficultés hein donc oyebi ça il s'appelle pas tout donc milliard Julien oyebi ça va monter ça va. Succession ya papa na biso maku tomoni ke makile komi kotanga tellement que pona mutu moko kaka comment mutu moko akoki kotangisa makila na niveau oyo pona succession daku nayebi kutu te oya kosa biso ke kombo na yo ezalaka Julien na tangi kombo na yo kombo na ezalaka Julien te kombo na yo ezalaka Jules César peto osaka na ngai papa makila yago eza kotanga na dege mama aza kokata bilo mama bengala et puis bino to maintenant ça émission na pas poser qui des jours en monde mais yo faux vieux bien ngoli boka pilipili to sukola yo na acide okolonga solo o yendu yinga na ire na yebi olingi sikoyo botola nga biloko na nyonso o ngana yo to yokanaki yo lingo sa campagne na ngoko ma yo ve komoni nga s'il te plaît papa yo lobi ke décorer beto na okangisa nzambe tala petit mususu mais fais yo baby singa bongi na nga yo nini yo ko petit bloc olo mela yo oyo ka yo bomi wana héritage na ouais ba pas grave tonton j'ignore nzambe na mama yo ka bilo j'ignore olo n'importe quoi. Voilà. Papa, tu as funda yena na justice. Tu funda yo na justice. Pour sama makamunyo so vieux à Sali Jules César. Bakonzi. Bon. Biso ne bana mboka.
toye kolela bino po biso makasi eza te yango toye kosenga bana bino bakonzi nazopekisonga mono nakopekisonga mimono okemba na junior mono aza loka mwa ntangi oyo balobaka bayaka ntangi makaku dossier yango baresoudre moto ndenge azokorompe justice apoko ete changeoyebi nazalaki te sikoyo nde ezali bakuru mikolo eza te okendaka aboma ye s'il vous plaît papa est-ce que nga nalobi boye na minute oyo nga naza neti nzambe tata ya famille oyo moto nyonso te aza sanse ya kokota na bokonzi ya tata depuis mwana oyo nakokanisa esu na bokonzi ya tata mieux kutu bango mibale na kokanisa bango na bokonzi ya tata mama na bino akufi na champ de bataille na bitumba bokonzi ya tata te na ndako nde okanisa biso mais ya bokonzi ya tata nzambe nde okanisa bokonzi ya tata matu lande muno gere nabenga bino ngala ali boka pilipili daya futu biso na sambo na ngade aba ndaka tango bakanga ngala tata na mambo baloba ya drôle tango na sambo kate lelo bato basenga ngate Seigneur Jésus, otika bana na yote, alléluia. Oh pasteur, même t'aider pour ce qu'on merci papa. Gloire à Dieu. Oh Jésus. Pasteur, merci. Nzamba za munene. Nzamba lalaka te papa. Il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Il faut jamais désespérer dans la vie. Il faut toujours espérer, même jusqu'à la fin. Même jusqu'à la fin. Ça, j'appelle directement ma femme en Europe. Il me demandait qu'on insistait, kaka. Nous allons gagner. Nous allons gagner. Oui, allô, mamie. Ah, Makambo Balouki, hein? Ouais, Makambo Balouki, je suis avec les pasteurs à la maison. Ouais, par hasard, à Keneka, côté, il y a Moutunaye, donc, comment, fidèle, Nemoko église. Or que fidèle, on a yendem tazalaki siko chauffeur ya Emma ou Babumaki. Et que papa Makou a pesaka nde Emma a mema testament na justice. Bango siko bakanisa ke ba détruisaki babumi Emma bazwaki testament. Or que le vrai, l'original, Emma pesaka chauffeur on patika na ndako ti e passerake kuna. Le pasteur a pris les testaments aketika ngona na tribunal kuna. Ah, basuki. Ne vous en faites pas, donc dès que quelqu'un va trancher Makambo, donc Nakoyamba la monnaie européenne Manapoto. Oui, Dia Nadine, Gypsy, Orlando, Ngimbi, toute la famille Ngimbi, Nazoya, Namama, oui. Ok, c'est bon. Ok. Pasteur, on a évité la pierre nini. Non, non. Attends, pasteur, ne fais qu'un petit cadeau. Non, ça va. Ah. Prends soin de toi. Donc, Asida, mon ami Nidia. Asida, mon ami Nidia. Je me dépêche parce que j'ai un séminaire. Merci, pasteur. Merci. Que Dieu te bénisse. Asida, mon ami Nidia. Minka adiawaya mami. Momo adiawayo mami. Momo adiawayo mami. Momo adiawayo mami. Minka adiawayo mami. Asida mon ami Nidia. Asida mon ami Nidia. Bon, monsieur Julien, comme je vous ai dit, l'objet de ma présence ici est clair. C'est de vous informer que vous occupez illégalement ces bureaux. Je suis envoyé par le ministère de la Justice. Votre père, avant de mourir, a fait un vrai testament que nous détenons. Et ce testament stipule que vous gérez illégalement cette entreprise.
Entreprise à Tata Abinoti. S'il vous plaît, monsieur Julien, un peu de respect. Je suis un agent de l'État et je viens vous rappeler que vous avez violé la loi. Le code civil congolais, livre premier qu'on appelle le code de la famille. Eh bien, monsieur Julien, attention. Je ne suis pas venu blaguer avec vous. Bon, je vous ai dit que je suis envoyé par l'autorité de l'État. Votre père, avant de mourir, nous a délivré un vrai testament. Et selon le code de la famille en RDC, personne ne peut faire un faux testament. Vous avez fait ce qu'on appelle en droit l'usage du faux. Eh bien, monsieur Julien, maître Emma, c'est un avocat. Moi, je suis inspecteur judiciaire. Je suis le contrôleur de la légalité. Eh bien, nous avons aussi mené des enquêtes. Il y a des indices sérieux qui vous accusent par rapport à la disparition de maître Emma. Des deux, je tiens à vous rappeler que vous avez fait ce qu'on appelle faux et usage de faux, prévu à l'article 74 du Code pénal congolais. Et par voie de conséquences, vous devez libérer ces bureaux. Car il ne vous appartient pas. Monsieur Julien, ni né au-dessus de la loi. J'étais seulement venu vous dire que vous occupez illégalement cette entreprise. Il faut respecter la volonté de votre père qui a laissé les vrais testaments que nous détenons. Vous avez fait un mauvais testament et c'est punissable par la loi. C'est moi l'héritier. C'est quoi au faux testament dans le sens? C'est moi l'aîné. Monsieur, encore des propos, je vais vous poursuivre pour... De toutes les façons, moi je suis vous faire comprendre que vous exercez illégalement vos fonctions ici. La loi, Jacques Malanda, ce sont mes potes. Pour soutenir jusqu'à la fin. Ça c'est du trafic d'influence. Nous avons changé de mentalité. Nous sommes un état de droit. Tout le monde doit respecter. Je vous ai déjà dit. Rendez-vous à la justice. Rendez-vous à la justice. Papa, au moins babilo mususu batu nde balinga kolia bango maintenant aliaka na batu donc tina les ana yo bini na libéro mo bo oza ka et puis na oluka pe mutu mo mayele ne tio za pembeni nanga potolia kitoko. Merci beaucoup monsieur Julien, j'apprécie votre gentillesse, mais vous vous êtes trompé d'adresse. Je n'ai pas de voiture, mais laissez-moi vous dire que l'honneur et la dignité ne se marchandent pas. Je suis un citoyen loyal. L'honneur et la grâce m'appartiennent. La minute où on a fabriqué, il y a beaucoup de concert. Donc, on a deux fois, il y a le bac à sous ligne, n'a pas su combien. On y est au yé, mais n'a pas de vendre si vite au quai, mais si boulot. T'as les papiers à l'aide, il va jouer à quoi, on brille à pam pam. Il y a ce que tu as, il y a la pire, il y a la gêne au sol, bien. Au sol, il y a qui t'occupent. Merci beaucoup, monsieur Julien. Vous êtes très gentil. Mais laissez-moi vous dire que votre acte ou votre proposition s'appelle en droit tentative de corruption. Et vous vous êtes trompé de personne. Je ne suis pas manipulable. Au revoir. De toutes les façons, on a enregistré PT. Vous ne pas y avoir de bisous Valéra. Non, mais Dieu, comment
Bongos. Najonga mboka benga moninga na darite kisolokeli. Na mwasi ne lila leseya. Baya ko ipesa ngambongo etika kila jonga mboka tata pardon. Karo, makamuni yuko sana. Ojonga mboka ndenge ni. Makamuni ngazo tambola yo ebite ndenge ni makamuni kuzala. Yo lo ojonga mboka. Tata, ngana ebi moto ko ko bomanga. Benga lila leseya na ko pesa mo etika kila jonga tata na jonga bela maswa to ya lo. Yaka yaka. Boyo. Ngana ngana relation. Mwana ngana zabo. Benga Karine Chic o mwasi ya major Dani Ole. Akoza derrière biso Dani Ole kwa kutinda basoda bakusa sécurité na zana relation. Bon relation o boya akina ngoyo anango. Ngai na za musicien na yembeli bato ba nzembo lokwa babondo ba bomna bana nisa. Yo moko taraka. TV komene bato ba yebi. Bongo c'est sa relation. Nous avons pas de belé. Dis donc toi, il va tout y avoir un beau capado. Fandanier. Makanisa kini patango ego lai la nganjo kande tokokani. Tokokani tokokani. Blessing bafwa ka tokokani awe. Tokokani awe blessing bafwa ka. Tokokani. Tokokani lekeye. Nini obiso tokoki pe kozwa nini ope tokoki kozala nango parce que famille na bino eza déchiré donc oyo aza na boye oyo aza boye toyeba mpe gilet moto abomi eza na parce que nga bayebisingaki eza yo moto abomi alors naza na kuna te parce que ngai namonaki makambo ya famille na bino elekai tellement mingi namona etenaki na ngai inde nazali na ngai lisusu ate nameka na kotika nayebaki ntango na oye ata mosusu likambo kozala nordre mais na yokuta mobali nanga kufi mwana nga kuna donc naza bien te donc nazoyeba te problème nanga eza kaka nazwa par mwana nanga par na biso parce que nga na bala gilet abalanga. Madame Belinda, ozo reconnaître que na yeba na bino? Bien sûr. Est-ce que olukaka oyeba pona nini na yake pa na bino et que mobali na bengana kanga? Mais papa, ma camarade mobali nanga bayaka il faut na yeba so baye osala nini? Non? Eza droit na ngate yo pona nino lukaki to yeba o ebisanga ki likambo yelika eza bo osolona mobali nanga eza entre bino soki omonaki nga na yaki epa na bino c'est parce que naza inspecteur à la police et na batrace nyonso nazalaki nango ezalaki kaka mobali no nde komona ezalaki koza cité mais po balingaki ete lelo yo moto lobi ke balingaki ete mais oui yango ozo faire porter moto bato chapeau. Il y a merde comme oh il y a bien mon tour dans ma colonie. Même pas. Lui n'a fait que payer les pots cassés. S'il vous plaît, monsieur Johnny. Allô? Bon, Narobi, hein? Nani Bozwa des conteneurs au Ekoti, oui. Et ça, na compte, il y a Madame Christelle Mwabilou. Christelle Mwabilou, hein. Ce qui a tindi batuna bango bo salikaka bo nani bo libérer. Mais bon ça la tsoka komi et kanga récupérer babilo na bango ebisi pa mona ngai. Bon, biloko eza na kati eza il y a des marchandises mususu eza ya Mimika Lombo. Oui, ye moko aza pe déjà sur place. Oui, alobaki akotinda lekine Alfi.
soki babiloko na bango eza donc Mimi Kalombo soki atindi leki na ye botie babiloko pembeni puis vous me faites signe. Nalobi mikolo tozobimisa mbongo te tozozela nanu jugement donc caisse eza nanu fermé. Oui, caisse eza fermé tokobimisa mbongo te tozozela jugement ici là. En attendant transaction école les canaux normalement. Ok, c'est bon, merci. Oui, alors, excusez, monsieur, oui, grand frère Akufaki, Bakundaki, Soke Zana, Makamomongo, Salaki Naye, en tout cas, tous attendent à signe mon côté parce que Akufaki brusquement, donc Azaki assassiné. Nga nazana nous na pouvoir ya kobimisa ko dekese mbongo te. Donc nazana document mon côté, ils ont l'accent que azo devoir yo mbongo. Je suis vraiment désolé. Yo kangai, je suis désolé, engagement pour ça na ye na awa na bureau na biso to zata na document mon côté o ezola ki sabiso ke ngani bozalaki. Alors, monsieur Mustafa, oui, na comprendre comme Mustafa Dramé, oui. Mais awa dossier na bino ezate na yebi ba accord. Bon, de toutes les façons, nazala moi siné na bureau bien a passé yo ye moi sinaye. Ah papa. Nga côté souka na tozali suna gilete. Kuta beta nga bakasi tinde na kenda endo na pa ya Zozo de Lens. So Zozo de Lens tenga na. Ok papa, je te rappelle. Je te rappelle. Ok, merci. Alors pour te dire, inspecteur Junior Zolobilayo, écoute-moi madame, tout ça a un problème sérieux dans la famille. Tout d'abord, les communes Kobanisa, il y a maintenant les assassinats et on sous-attendait que c'était Julien qui était derrière Babilo Guana Sero Banquette. Et puis Nasuka Yemo Koba assassiné, Bakuti Azarina ma fille et il paraîtrait que ma fille après banquette, les ma fille Bayaka ko Lukababo Manga Babetanga Masasi. Papa, so ezaki yende mutaza sima makamwana ye balinga baboma ete. Alors maintenant, na moi tant que ye mutajera ki entreprise awa, kutu sona ebishiyo ba mongo ezomona na kutute na caisse parce que ye mutatikala ki na fungola même ya coffre-fort, ma carte à coffre-fort, bon, je suis tourmenté donc bon, Banyongo, à côté de entreprise, même Ngaitio Moninga la Vandiawa, et ça juste momentanément, parce que n'a ça juste quoi intérim, parce que Bissonio Soto c'est le jugement final. Ce qui va salir jugement final, Netogoye Basiko peut-être, qui va peut-être diriger cette entreprise, toi Empire et papa. En attendant, la Goy quoi engager ma dépense, il paraîtrait, il y a des choses, le coup pour mon ami. Tu vois, il y a des gens qui ont qui paraîtrait qu'à bon mimbo comme ça. Papa, où est le goizati? Où est-ce que bon, si vous avez un mois qui a des limbo ni sur entreprise, c'est ça le problème. Vous avez cocoté là, atinda batunanda kunangai pour baba bumangai. Ton mari là. Ah papa, ngala suka wa tozala lisusuke. Eh, ngaso yepongo la kena nga papa. Posez la jugement. Mokonzi atindi ngai alobi na ya ndenge bosololaki na ye na ye mbala moko po auti kobenga deja bikende ngai nakomaka. Oui, alors, oui, mon général. Grand frère, écoute, Nazan a impossibilité, il y a quoi engager dans nos entreprises. Donc, selon justice Valobi, dans la salle va sortir, donc dans la salle intérim, il y a le binaptin de $100 000. Donc, je ne sais même pas, donc Nazan a une signature, il y a Obi Misambon jusqu'à Nasuka et jugement. Mon général, grand frère, écoute, je ne sais rien faire. Donc, Naso Salakaka intérim kaka donc va faire courante. Donc, je ne peux pas co-signer na bimsambo na caisse. Et puis, Ndenge Julien na caisse ango na vu par rapport il y a pratiquement aussi rien. Bon, en tout cas, il y a côté, il n'y a pas peut-être un conteneur M. Utikokoma, il y a Madame Christelle Mwabilou, il y a peut-être ceux qui a foutu. Monsieur, Mokonzi, je ne peux pas sortir l'argent. Dans la signature,
et qu'on risque na cause un problème la justice parce que ba ebisinga kena si meka ka ba faire courante et papa bukambanga na bimisa ndembo pesa ngana kende mbongo wana bakonzi kofuta ngai yango yosolo ba so mbongo ezate papa pesa nga mbongo na kende excusez monsieur papa soda kufa na mbongo na poche yoso mwa lika kwa kufina mbuma na monoko te na kukufa na mbuma na monoko papa monsieur na sololi na yaya je l'ai expliqué tu n'as pas le droit à m'imposer quelque chose azaya na yo azaya na ngai te aza mokonzi na ngai ngana ko sa ko ya bimano libanda gas bimano libanda ko bimisa na ko te na bimano libanda s'il te plaît. C'est moi, jusqu'au preuve du contraire, nous avons dirigé dans le Bima Libana. Sors! Sors, Bima Libana. Nabenga général. Narbika Sbenga Libana. Rébellion, on a dit que si vous avez la rébellion, hein? Bon, on va foutre. Bino, l'État va foutre. Bino. Rébellion, c'est si la beaucoup en armée. Donc, bon, moi, comme il y a encore. Je ne sais pas, il fallait peut-être que je suive l'idée de ma femme dans son angara qui va à Porto. 100 000 du coup, donc, na yeka galelo, 100 000, oyo kuna boy, Julien, bimisi, na so ebate, maintenant, ça na ba niongo, donc, au nom de l'entreprise. Na moni awa, photo foot à mbongo hôtel de ville, to bana oza na ba niongo te, photo foot à mbongo courant, ezalaka na ba niongo te, photo foot à mbongo ya, na niongo mso azui na fiban, niongo mso azui, ça, na évité. Na évité. Na benga madame, na lande atana, na lande kana voyage, parce que, oui. Allô, mon général. Oui, c'est le capitaine Ting, mal à l'aise, esprit de mort, 207. Oui, mon général. Oui, na komi na lié yango, mon général na 5e bongo, alobi ke mbongo ezate. Oui, mon général, na leka na 2e phase. Comment vraiment compliqué. Oyoka ki sangwaliwa Julien Oyepe babomiye, donc Thérèse akufi na banoko wana bakufi. Bon, ce qui paye tout Julien atina ki baboma bango. Ce qui ni na yebite, je commence à te donner raison. Na lobby déjà lobby na vola lobby ozomonanga. Na zozo lobby vol. Non, en tout cas na ndimi na tika ka biloko. Na yebi soki ata mokete mon général. Yangande kotana te mon général. Boy mon général, tongo na écoutant na te mon général. A besoin de mon général. Na yebi ata e mokete, azape stokin de kono ata mokete mon général. Bon ça bien? Bon ngana soya nangati. Oh. Christian Mapil a saigné au pèse, il y a un mot qu'on pèse à terre. Ton coup à la vie, comme d'habitude. Maman n'a pas eu maki et kokaki yote. Le col a dit, ting na bi baton yo sur bata. Mon toi tu quand t'as mon quoi, c'est le col a bombé au yanga de allez. Ozo que bino sur bata. Allez, bata na yi. To quel bata? Tellement maman. Ça c'est quoi ça? OK. Oh père, il kamani. Baton yo sur bata na lobi. Oh, soda. Mais Yaya. Bon, comprends. Na ebi yo. Oyo ko bengane. Na ebi yo. Allez. Na lobi baton yo sur banda ting. Noki. Bof. Ozo bangate. La koni. Di, na lobi baton yo sur banda. De yebo finanga. Wala ni ngate tata. Odalani. Nazali de. Oh. De biso tango wasala na. Dai. Di. Yaya, ngai ndekono Caroline. Oya. Allez. C'est fini. Allez, di ting. Yaka. Na mo na motota. Tano yaya ko wasala. Allez, OK. Bibi sana moyo sababu. Bobima konga tokyo. Bobima. Bochaki monako. Yaya kabisa na kende. Boko se yanga jua pana bongi. Boko se yanga jua pana bongi. Beka bengana binote. Allez, c'est fini. Allez, twende. Pita huyu. Mama, nazo atabila. Osema mu yaya bakende. Yaya. Yaya.
Wabili bata. Tiki na bitali bata motaka la tele. Tiki bata. Atema. Nangai. Ngai tengala ko saya ngane juwa. Yaya. Ne yaya ngala kinote. Wa. Nimo kansa kiboko. Boko fanga no kula civil toni. Bombo mama ngai boko bomare ki ngai. Ngala bino to zai baninga. Kaka. Je t'ai dit. Nakenda nanga ba matanga dasa je vous dis non. Yo Teresia, mutuna azarandoki. Mutune biso dala. Tika na yo. Biso ba bia. Fandi mo bana nanga kala boy. Yo kana bisa. Oyebi ndenge zawana. Oyebi ndenge zawana. Na okaki soni mama pasteur. Moi c'est à Kapi à pasteur. Et pas prophète Toto mafuta. Na yebiso na poli na soni na ko longola bango nde to ko fanda na sima. Non, c'est pas possible. Prophète David Mwambayaki, prophète David Mwambayaki na ida ko sambela pona nga. Mais il ne comprendre te. Pasteur Dodo mafuta respect na pesa kaina papa Kapia. Et puis ba longwe na banda kuna baona mwasi na maman ni maman. Je ne sais pas. Bwela kanina femme. Chérie, dis. La victoire est certaine. Bon, ça va. Vous avez madame? Ma fille, je te dis, le combat était fort, mais je finis par vaincre l'ennemi. Maintenant, je vais pouvoir kosimba makambo nyonso ngai moko na maboko, ngai moko tata, ngai moko mama, ngai moko mwana moko. Ninyozo loba nini yango? Balobaki tro na esika yango. Nati bango pembe. Nati bango pembe. Alobaki tro na si alo. Papa ngai moto napesi mitindo bakanga flat wana nazai koya. C'est moi le patron, c'est moi le chef numéro 1. Awa natikali tata, ngai moko mama, ngai moko mwana, ngai moko eki. Moto akoloba likambo azali te. Point barre, je dis et j'ai fini. Balobaki tro na esika yango. Nati bango pembeni. Dingi, oui non na isengo. On ne comprend même rien sur les anini. Et puis, autre sola ou kangi flat. Ou kangi flat ni. Tata te, maman te, otikeli yomoko, c'est quoi? Banguna, balega ki ebele. Babosana kisoko zui invitation ya mokonjola telamba ya fête. Ata eloko ya ofele singaka critère. Ngai ndi mokonzi nde na mérité biloko wana. Eh, papa. Dingi déjà. Jamais moto ya uta na da a mérité eloko. Mona teke na changer na elobe. Ngakutu nazoka mwana koko atom so yo tani. Yo ebinzambe dingi. Depuis quand yoko mo sambe? Batera monoko na. David Mwambaya a ko sambe atapona. Tatane kuta zaki na morgue, azali na souci. Boyebi lolenga nyokola ki. Na ndenge bakundi pa zwa bokondi. Akotuni mambo mawa. Waza na mawa o. Nazoka mo donc ça me dépasse, ça me surdépasse dans mon. Qui oye. Pas travailler à la cuisine, OK?
lisolo esengeli Adasa. nganja. Ulia munene. Adasa. Zola dini mai. Oyo nalibisa bino ezali mandoki moto asimba te. Abaki mokolo moto akosimba kosala nini? Akokufa. Lingi sisa na koloba te papa. Sisa na koloba. Sika na mai vanda. Ezali mandoki te. Bomengo na ngai nyonso ezali na kati. Biloko nyonso tu oyo ngai nakamata uta nazalaki na bitumba baminere ezali na kati. Soki ofungoli yango otali likolo komona mandoki. Kasi soki obuki mwa libaya oyo ezali otali na se diama ezali dingi. Biloko ebele ezali na kati. Dingi. Lelo na pokwa ya mbotola na pongi. Motema na ngai efungwami mpona bino. Dingi banda kala nozala wapi? Dingi banda kala nozala wapi? Papa mwana ngai. Dingi poni osala mo boye. Yo oza na famille. Ye lokola, ye lokola. Nakosombela bino mapango misato. Dingi kala nozala wapi? Ozala wapi yango dingi? Adasa. Siboke salon. Nakosombela bino mapango misato. Dingi toke salon suki. Yo ateli yo compte na banque. Dingi. Toke sa suki. Zela na Simon nazoya. Ok, salon tosengi mbongo te. Zela na tokende suki. Simon. Adasa toke salon. Dingi. Toke salon. Apesa mbongo ezali yaka. Yaka toke salon. Toke salon. Toke salon mo. Tiens là. Ok, chérie, à tout à l'heure. Ningera ngai tingiti ezali wapi?
Mikala wana ozalaki wapi? Mayo lisusu te. Mitika boye. Ozala ata boye depuis kala mobali na ngai. Ngai komite. Nalingaka na motema nanga mobimba. Tingi. Okotika nga na mobali na nga. Okotika biso alete. Tabita! Maman, bougez na boya. Tiens boto ke l'hôpital. Okoma si marati na nzoto. Maman, waza mokonzi na ngai, yo mokonzi na ngai te tika ina. Nongwa nombe. Tabita! Tingi nalingaka. Tabita. Moi je vais au hôpital. Ozala mobali mala mobali na maman. Qui va non? Maman, qui va non? Moi je vais. Matana me maman je vais. Tabita. Moi je vais. Zira. Moi je vais. Moi je vais à l'hôpital. Non, on les veste, non, on les veste. Tabita, non, on les veste. Hein? Atikaki entreprise commerciale moko tobenga on a combo établissement Makukom. Atikaki 37 jeep. Atikaki 40 millions de dollars na ba banque ebele. Auto détaillant boye 12 millions de dollars na BCDC, 6 millions na Fibank, 8 millions na Raobank, 4 millions na Procrédit, et puis atikaki 10 millions na coffre-fort nae oyo toza na code awa tokopesa na héritier ou héritière légale. Et puis azalaki na baction ebele na entreprise ebele. Azalaki na baction na Chalina, na baction na Tigo, et puis baction na Marsavco. Cependant, comme totangi biloko etikalaki na héritage nae, tokotanga siko volonté à Mowei, et puis toye baselo mibeko nani azana droit ya kozwa succession wana. Voilà de façon ramassée biloko nyonso Mowei atikaki. Papa, oh nyonso za kuluba eza nango kaka ya koramase ya kulokuta nyonso. Non. Alobiko babora, boyebi français te. Kasi yo kama moto président iko expliquer yo te. Yo président ya expliquer yo. Papa, ce que vous comprenez français te. Alobi bien que biloko wana eza ya kolokota na ba moyen na ye parce que alokota nde kolokota. Yo vous comprenez papa tanga. S'il vous plaît. Nalingaka kolobake botela na mokuse biloko oyo atikaki. Oh, yango ramase yango ata na tanga te mais ramase tata ya kolokota. Bongo loba beta ka biloko atikaki toke ko ramase lisusu. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Aïe bien reçu le veuve, ne veut pas bien. Papa nous va na sur le veuve. Yo mwana mbalo vani pembe na Caroline kuna mama useli moto nzela boye na mipandi bo. Yo vandi tanke ki ah. Na pose na courage zo botla ba tumalo bana munoko. Yo zana no vayo vana na lisanga munene nkita ya famille bo yo ko vana yo na. Yo za position za mobali na yo. Zo tanga te. Na yebo. Ata position ça bi to kanga. Pardon papa. Papa. Na courage ya boye. Zo fala pela kata lisanga famille ya bato. Ozo lobaka yo nani oza ah. A émission. Yo nani? Na akotso libino star na. Ah star ni na. Yo star ndi. Oye ko ta bi. Ayo sa. Bozela. Batanga nanu kombo na ngana bizo bilo to kende na biso palanga na lobi ko palanga bino te botika bano ba makombo tuya boko sote mbangwa ba mbomema mo fita mikemike a bozela ko botika
testament na papa zotanga kuna yango gilet mo papa na pesa kina maboko akene kochama yango Leta pardon yo kaka tozwaki mvwama ya biso tukende oyini proverbe oyo baluba ke mwefu ronda kwa masodi moyibi abuma kolo bilanga bango je yuba milite obanya kuboma papa lwana yo angala pe bantu angala ka bantu S'il vous plaît, votre blague a assez duré, hein? Tout ça, les bagés péming. S'il vous plaît, papa. Papa. S'il vous plaît, messieurs, d'ailleurs, vous n'êtes même pas reconnu par la loi et par la famille. Allez, Bolongwa. Messieurs, quittez où est la police? Bolongwa. Bolongwa, papa. Monsieur Bolongwa. Mais tant que Sylvain, il peut qu'on le bat, il peut qu'on l'anda. S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, na bengani bango pona makelele. Boza mikolo, bo se comporter le pas mikolo. Encore un mot, encore un dérangement, j'appelle la police. Et puis la police nde ekokata makambo. Je disais na testament authentique oyo. Monsieur Makuba Kuba a déclaré qui Oelandi. Moi, Monsieur Makuba Kuba, après ma mort, je décide que mes biens soient légués. Premièrement, à ma femme légitime, Madame Visa, paix à son âme ici à Koufa. De deux, à mon fils Caleb, à ma fille Mélina et à ma fille Caroline. Et puis, c'est vrai que Bana Bazan a droit à héritage de Tolobaki. Mais article 765 il y a code de la famille. Et puis si papa to découvre sous droit il y a que déshérité Bana, c'est-à-dire que l'on a un héritage. Il y a un testament comme Makiboye. Monsieur Julien, pour avoir précipité sa mort, Dengeloi et Pekisi, Madame Déborah, pour avoir comploté avec Monsieur Julien. Et Monsieur Junior, pour avoir refusé d'assister son père pendant qu'il était malade, Baza exéridé, c'est-à-dire Baza l'issue sous notre droit à héritage T. Et puis Monsieur Dingui Joyau, au Bazalaki général, pour avoir précipité son père à la mort, pour avoir menacé de mort ses frères et sœurs, pour avoir refusé d'assister son père qui en avait besoin pendant qu'il était vivant, Azapé déshérité, c'est-à-dire Azapé n'a droit à héritage T. Papa est bon, mon gars, moi aussi. Ponga naza mwasi oyo abalaki na miso ya famille boy po ba musunde baza bakota ki butu na tongo balamuki bato akartie bamoni mwasi esika bakenda obala bango ezaki te minga babalaki ngai batangelaki nga mbongo ya libala yo kamsala ngai donc ebeti na sota ngwaki ngali mwoso makuba kubalingaki yo babalaki kubabalaki kubabali ngai na bo mwana suta acha 14 makuba kubabalinga mwana 14 bo mwana ngali surtout na sisa maboko bakuba kuba papa tanga mukala mala mwana otika bango sana ngo travail na perte yo muninga zaki na libalo zotambo na makuba kuba libanda libando bomi okoti muninga oyana zemi ya Julien okosela makuba s'il vous plaît na mi lettre okoti na kata makuba s'il vous plaît maman motuna no eza malamu mais faut boyeba na bino na bobalité pour ça la mariage na famille eza bien mais pour l'état et ba mariage na yo il faut qu'on ait devant officier et état civil. Et article 436, il y a code de la famille lobby. Seul acte où ils ont prouvé que ça moi si yamutu, to mobile yamutu, et ça acte de mariage. Ceux qui n'ont pas le testament, la seule personne où ils ont un acte de mariage valable, eux ont ça les épouses légitimes, et ça Madame Visa ou Yakufa. Ah, oui bien yote. Bon vous cassez ba vendre qui n'est mboule na mboule.
S'il vous plaît, papa, mon boulot tiao. Papa, biso yeba ta troisième catégorie na to ki. Donc je disais maman, s'il vous plaît, je disais que au koki kovanda na mutu bambula na mbula, mais ceux qui mariage na bino ta célébrer devant officier état civil té, eza union libre, otobenga yaka tovanda. Eza na valeur juridique mon côté. Yango wana maman Lour, na maman Jeanne, je suis au regret de vous informer que Oza ba héritière T parce que Oza ba illégitime. Quand tu es bino botunaki, selon dossier de Natangi, Oza mwana ya madame Thérésia. Et loi permettre, s'il vous plaît, loi permettre batu ceux qui héritière moko akufi descendante naye akoki koya na héritage. Donc yépé azali. S'il vous plaît, mais quand tu es maman, Natangi dossier na monioté. S'il vous plaît. S'il vous plaît, maman Silva. Pour Nayo. Ce que vous qui match, on va se si joueur à hors jeu. Aïe! S'il vous plaît, maman. S'il vous plaît, silence. Maman. S'il te plaît. Maman. Silence, s'il vous plaît. Maman. S'il vous plaît, madame. Hey, silence. S'il vous plaît, madame. Je vous ai assez entendu. Sortez, soyez courageuse. Madame dehors. Madame dehors. Madame dehors. Madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît, silence. S'il vous plaît, madame. Non seulement pour hasard héritière, mais pas au déranger. Donc, aussi, c'est à la Mikolo. Tout se comporter le quoi à Mikolo. Papa, tiens là, la lutte, aux gens où ça la mabé, yo l'eau, voix en dawa. Monsieur Longwana. Monsieur, monsieur. Allez, quittez. Bon, s'il vous plaît, passons aux choses sérieuses. Vu que la majorité avait hérité Baza absent, disons la totalité, vu aussi qu'il n'y a qu'une seule personne qui est restée comme héritière, alors, selon la loi, vu que la seule survivante n'a pas hérité à première catégorie, Eza, Madame Caroline, selon Mibeko, tu décidé boyer, et c'est conforme au testament, 3/4 y a bien au monsieur Makuba Kubatiki et revenir na mademoiselle Caroline. Bon, ce n'est pas tout.